Bonjour, bonsoir. L'histoire du jour. Mobali anuni liboso ya mwasi oyo esengo te. Tambona mokilo mona makambo. Boyo bolingo ya quartier yo na mobali boza âge moko me babeta yo caché ke yo ozalaka mokola mobali. Nzambe pe na bolingo na ye asali kia bambi mobali masque de vieillesse. Mobali komi kobima penja koko ale mokili confirmer ke te. Mobali azalaki na ye mokolo mwasi te. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre Amadi. Dikina donné, Kandono tete la Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na abonné, Nyoswa Dikina TV, partout dans le monde de Sika Bozali. Je dis bienvenue na ba nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout sauf rien. Sans oublier, ba sponsor officiel, ya Dikina TV, ba héros dans l'ombre, ba papa na ba maman ya fondation Dikina. Dollar, pound, euro et loko pamba. Bongo kwanza na franc congolais. C'est du lèche tombé. Yo yo soutena kanga. Spirituellement, financièrement, moralement, physiquement. Ticket nzambe na ngai bana ko pambola yo. Mideli nyonso zo mona eza ko circuler wana. Donc eza ya koteka numéro yango wana. Lukanga na privé na WhatsApp toko sala nini toko solola. Bandeko ndeko mama. Mwasi na mobali. Bapesi lisolo mobali kutute mwasi alobi mama Dikina mwana nga Dikina ngai mama na yo kobota mana mboka na mima ngambo pona kokosa penza pete age na nga normal pe na yebite po mama na nga ye moka bande kotatone tangu na komi na Kishasa epa ya mama leki na biso ndenge ezalaka kaka na libabe pu basente yo basente yo na quartier. Wapi singa msusu te to andoko fanda na yolo. Imagine toi comportement bitwidi na bana ya yolo. Mama na mona boylongo la buaka. Na famino ya mobali ba obo yanga balobi ke ngana za mukolo ya mwana bango mama. Na likambo nini boko boyela nga te mboka ti akuba mukolo yaya na quartier pe parce que mobali na ngai. Donc, c'est qui va mibali oyo donc bien parfumé. Donc, moi, jeune garçon, moko ya bogar na quartier. Ale yo mbokati ye, suki kutu suki malonga te, mbala moko ba sente yo. E ye kokuta yo na ba mbanda ya quartier. Donc, oyebi ndenge za rakete, moi mbali bozo bimana ye, azaza na ba copine par-ci par-là, ba copine kitoko kitoko. Ma chérie na yebisa, ovi nange za laki longola boaka. Humiliation et humiliation. Talaka mwana mboka. Bitumbe pai. Babo tolombonga wenje po lingo se défendre ya. Problème ezonga ka na quartier. Mama Dikina tang ba eko sente ngai. Nazala ko obligé ko sa nini. Donc nous ko fanda epa ya mobali. Talaka epa mama leki ba sente yo. Ba boyi na bango na sala nini na bebisa ba na bango. Fale na kende lokwanga ndina lingaki libala na sala nini na kende. Mama na keipe. Na famille mobali na mona ba couleur nyonso na ba semeki. Imagine toi mama Dikina ba semeki na yo ba copine na bango ba bima na ya na bango. Donc ba mbanda ba oya tina kati ya lopango ba oseka yo longola boyebwaka na boti mwana nga ndenge ezalaka kaka matrice moto bebe na nga na maboko akokisana kino ata 3 mois te nga zemi mosusu moi na yeba ezate mama na yeko sutuka mwana muke na maboko zemi wapi yango ebandi komona mo sala yo trema ezate otikali kaka na lopango wana nazalaki mwasa mwana bango te me na koma kinde boy me lokola biso bana mboka mama musala eze loko te to bande kotambola ba kilometre na ba kilometre pona okendo toka mai wana mama Dikina koteka okotoka ngope bidon moko te okosala ba tour ata 5 à 6 tours pona okotoka mai oyo bokokokela na ndako pona okendo toka mai oyo mama kosalela kwanga bato basalaka kwanga bayebi mama Dikina musala kwanga esengaka mai ebele imagine toi na koli nango na botami nango donc o bazo kanisa neti bazo nyokola ngai ezala ko nyoka mate
pompi wana na lopango ata na osokolo na bilamba ya mama bokilo na papa mobali na bandeko mama na ndo mona ngo normal. Pourquoi? Pompi eza wana na yebi na nga konika eza teke na mema kuna okei osokoli bilamba na ebale alokamoli kamoli siko bilamba mai ndenge pezaka mama yo wana okomi kobunda nango komata na bangomba. Pour moi ezalaki nango eloko te kotuta pondu eza eloko te par rapport au ngana. Donc j'étais bien formé. Mais so ezalaki ke bana ki chassa akolongola boya boaki. Mais kaka na kimwasi na makasi na misala na bande ko sala mama dikina na eko kota pe na motema bokilo mama bokilo na ngo abotelinga mobali famille ya mama na bango nyonso. Donc balinga kingesi na boti bana mibale mama na okende wapi na nesika kokende te Kishasa na yake pa mama leki abengani nga. Pourquoi? Parce que ngai moko na lukaki buzoba wana mama na nga bakomi kobundela ngai babokilo na ngai bakomi koswanela ngai. Donc bamakangu na bango bazaki sou bienvenu na kati ya lopango te. Pourquoi? nazalaki na nga na beauté ya makasi te nga mukolo nga na kemba nga mukola mobali. Mais koyekola musala ona yekola ke pa na biso ya ronde sala ke baganya kenga mama dikina ngata na bafeti ngata na bamatanga ba misalo bato baboya kosala lemso kosina kosala Thomson 3 ram ngai moko na sali na kati na longoli ba salite na. Donc sans problème. Donc naza mwasi ya musala ki mwasi na ngai musala nde pesa ki ngali bala nde confirma ki mama tango mobala akendaka poto takei atiki nga na bana mibale. Na pesa mama bokilo na nga merci. Pourquoi? Parce que ye penza bundela kinga na lingi na nga mwasi mususu te. Oyo boteli biso tiki biso ye na bana awa yo ndo kosala makambo na yo osala nini okobengisa ye kosala ke na kei poto ko rejoindre mobali to bundi to bengisi bana pona okata lisolo mukuse lelo tokoma na bana 4 ye moko pe mobali via yolo bandeko mwana koswana mukie donga mukolo longwa mukolo mobali aye koyebisa meme basi ya poto awake mama ya bana nazalaka mukolo na ye abi mama dikine pourtant nga na mukolo mobali te. Mais na komaki na mwa complexe moko boye te naza mobange naza boye et tout na yeko ya poto mboka oyo mwa mafuta malonga mboka oyo ozanga ta mwa 50 francs français te à l'époque okuzanga ngote oyo bakete mafuta basaka nini babongisaka mafuta basala nini babongisaka nzoto mama et puis biso bamboka te toyebi nde bakanga libumu biso bamboka te mama toyebi mwasi soka boti ndenga batelaka nzoto mama dikina soki na lakso libumu nango kansa mwasa bota te eza pla bandeko babolingo lelo mama na biso soko moni ye na tata baza na 63 ans 64 ans lobi mbolo oyo soko tali mobali penza je vous dis pour permettre un gâte on dit maté que son papa a 64 ans parce que 64 ans c'est encore jeune biso a epa na biso to kenda retraite na 67 donc monta 64 ans azo sala nan donc soko tali longia papa on dirait masque de vieillesse ben insulte nyonso to bande ko finga mwasi na ye nzamba sali na zongi sele yango bandeko soko tali mama na biso bazolo bakasa mukolo ya mobali wallahi soki belo pc 55 ans mais soko monyo ko pc ba 50 ans elle paraît trop jeune baridi kutu ne longizo mona na te ya ni makwaka leleki na oyebisa bino nzamba barida anima kwa kala ye kutu ani azata na 50 ans te mais mama oyo azana plus de 60 ans mais soko tale longi na ye ya okansa faire à repasser les cas ki wana soin alobi mama na kena mobali na kini tokuta ina ba famille et tout malgré ba oloba ya koseka mais ngesala ki ngesengo famille mo bien bobande ko kosela mwana batu makambo abande ko loba awa boye ki azana yeki ndendi aza mwana mukie bande ko boya kondima si yana bino yeyo mwana bino yeyo elongi ya kimobange bimi na yena mwasi na yena naza mwana mukie na mboke zaka nango ndenge wana batu bakola na bango lemso a partir ya 15 ans bali et tout ya ngwana bana mboka na banzoso na bango bo jija mwana mwasi akofinga ye mokolo et tout awa so eto tie mwana na bino awa na mwana batu na nazo paraître plus jeune ya kilelo kimobangia mobali nange munani kimobangia mobali nanga famille na ye moke confirmer ke yana bango aza mukolo
na yebi pete mama dikina eko ozalaka nzambe nda frappé parce que kindumba ya mobali na ngai abande kosala ngo na kombo na ngai na munoko ki naza mukolo naza mama koko nazolinga kutu nasala na boya ye famille na ngai nde force nga lokwa tobotaki bana lokwesa komi na poto azwaka ba makambo afanda bonga kende na ye na bana beloko mobali azokende olinga basi na kombo na yo donc eza frappe nzambe apesi mama nga moso na otala mobali na ngai na mitunaka na bi yango oyo akomi tata koko bente ndenge nini bon nalobi bongo nde ezalaka bandeko na ngai basi banunaka mwasi anunaka noki ya mitali yo okoyeba tiki yo nana yebiso ke mwasi anunaka noki certes tobotaka certes tobimisaka makila mais prends bien soin de toi je te dis soko moni ndeko mama wapesi lisolo ondima te qu'elle a plus de 60 ans opesi soki ebele 50 ans okopesa ye soki ebele 50 ans. Donc pour dire que makambo wana basi banunaka noki ya makambo kala basi banunaka noki parce que charge nyonso tout to bande komi latisa occupé bana occupé basemeki occupé betchecheri na betchechera yo moko mi bosani mama pasomba soutien ya malonga te ya 50 euros azoka kilo kaka mama pasomba ta mwa periki ya 30 ya 50 euros kilo kaka mais papa azalaka na somo te ya okaba mbongo apesi pe 100 apesi pe 200 mpo ba makango mais yo ozokufa kaka ozalaka na poto elongi kubuka bandeko tokutani moko bizu bye.